breaking news, basangwa Congo na bamboka na bino na yebeke bozolanda biso ebele na partout bozali na monde, surtout na Softkins et puis na Shot One et puis na Sentinel TV bana monde entier sika no bozali mbote na ba ndako na bino. Basangwa Congo ezali kaka na actualité tozana kaka moko mokili mobimba, c'est-à-dire monde entier misu nango regard nango ezali tourné vers le Congo. Bani ba le 19 septembre date oyo constitution ezoloba 3 mois avant faire un mandat, il faut président de la République à organiser l'élection. Ce qui a organisé l'élection, c'est-à-dire à Zalisusu na droit ya kozala président ya mbokate pe akoki ko assumer susu Moussa Wanate. Alors na monde entier bana Congo mokili mombese ebike Kabila a bloqué ba institution a komisi seni eloko na ye instrument na ye apesaka ba ordre aidé par son cousin, l'homme qui a écrit le livre Je connais pourquoi j'ai choisi Kabila. Oyo ba infiltré qui est na opposition pour ya kolali sapongi boyebi nazolo bela nani nazolo bela vitale nyaka rigireke rokorike boyebi mutu azana sida azo panza sida azo boma bana na biso ibele peye wana akoti na monologue na kodio pour ete ba pesa Kabila force me bande konanga na ko sabinote bana Congo histoire ya Congo délivrance à Congo et ko na nord te na sud te na biso moko bana mboka bobanga na bino eloko moko te bosi bomoni ba soldat américain baza na kati ya Kinshasa MONUSCO bien kazalaka contre biso azape wana mais cette fois-ci azala côté na biso po nzambe ya likolo na se azape mbe na biso. En fait Kabila aza jamais congolais, Kabila azali mercenaire rwandais oyo ba infiltraka po aya kozwa bokonzi na mboka na biso bomoni asali 15 ans. Bilan catastrophique. Abomi plus de 20 millions de Congolais. A kotisi ba armée rwandaise na mboka na ba mikamnyoso. Mbongo na biso oto futaka, o ba futaka na ba douane na ba wapi. Ba coltan, ba minéraux na biso nyonso koma oke na Rwanda. A part Rwanda, azui mabele na biso apesi na ba Rwandais. Pe na mboka na biso botala, bomoni bino moko ba Rwandais oyo bazali na elongi ya batuti bango bazana kati ya ba armée nyonso konyokola ba soda koboma bato e mutu lokola Ruberwa ayaka na Congo lokola réfugié rwandais mais lelo akoma congolais to yebite na miracle nini. Alors bande konangai mokili mobimbe ebiete ezo selaka eloko moko Kabila senga ki atikala ba américain balobi po tikala to kotala ka le 19 soki peuple bimi libanda te peuple bengani te atie manifestation te c'est que bandimio yango moni abengi ndeko ne bisengimana ba kotisi ba soda ba kotisi mituka basali ba parade wana pona ko bangisa bino maya moto ya pamba eloko ya te bakobeta ta masasi moko te po bazobanga soki Kabila mei ko beta masasi mukola le 19 bakokanga ye na bato na ye nyonso. D'ailleurs monsieur Kabila a uti kwa terrir na New York esika akei 61e assemblée ya ONU toyebi kutute soka ke loloba nini na aéroport à New York ata américain moko ayakite ni bato ONU ni ba kolomboka, c'est-à-dire Kabila Kagame Koto Kanambe muto ayambiye na aéroport ministre de l'ambassade, c'est-à-dire azal sous président Congo te bana Congo bo bangeloko moko te totika kaka ne loko moko papa, maman, koko, bana mike, le 19 bobima ebele libanda, ndenge bobima ipo na okeno yamba musée Dr Tshisekedi. Bobanga na bino eloko moko te bakobeta masasi te po ba soldat américain bazali pe Kabila ye moko ayebi ke ba soldat américain na ba ye po bakanga ye Ruberwa Bisengimana Kanyama Jeannette Zoé Bochab Batouana nyonso tu basala na ka Vital Kamerhe na Ruberwa basala système ki mafia basomba ka minduki na Congo na mbongo wa Congo na basomba minduki na Ukraine basomba minduki na IRSS bazoki no côté Kango na côté est minduki ezoboma ba Congolais na Beni minduki ezoboma ba Congolais na Kinshasa na est
ezali minduki Kabila azosomba on a mbongo à Congo azoteka kopesa ba mercenaires kopesa ba étrangers. La preuve ezokamwisa biso comment ba rebelle sud-soudanais batiki Uganda weza pembe na mboka na bango, batiki Kenya weza pembe na mboka na bango, bakati simbala moko baye ko se retrouver na Goma. C'est-à-dire Kabila asala système ne moko côté kuna apesaka ba Ugandais ba rebelle ma minduki apesaka ba Rwandais minduki ba ko attaquer côté à Congo po ba yiba biloko na biso yango ba komi na mbongo ebele pe ba américain ba yebi ke ba terroriste bazoboma. Do ba américain bomoni na Kinshasa ba yepo ba kanga bango. Bino ba na Kinshasa bo bangelo ko moko te. Tala soki to bimite le 19. Soki bo bimite le 19 to tikali ba wumbu ya libela Kabila akokoma lokola parti état akotikala ka président libela pe akolongola population votaka ye ekokoma ba parlementaire na ba député ba votaka do e bano sala mafuti ba mbongo ba kekaka neti ya parti état ya laki. Tonyo kwa mingi ba bomi biso mingi yo Congolais lamuka Congolais telema Congolais bundela mboka na yo. Alors basangwa Congo ya laki Kabila alingi a continuer pouvoir. Or, azali prisonnier personnel il y a président Obama. Ba américain peut bazwa il faut Congolais abima. Ba américain peut bazwa pour ba kota, pour ba aider biso, bazo senga elo moko Congolais abima libanda. Donc Kabila azali prisonnier personnel il y a président Obama. Avant président Obama ablongwa président, atstika président, il faut alongola Kabila. Boyebi bien ba président américain soka komi na mandane asuka avant kende président moko ya munene ya Afrika koyaka ndenge moko ezaki na ba Bill Clinton avant balongola yi Kabila ndenge moko pe Obama avant longwa balongola yi Mobutu plutôt ba Bill Clinton balongola yi Mobutu ba Obama sikoyo akolongola Kabila oyo azali terroriste oyo abomi plus de 20 millions de Congolais. Donc bobanga te bobi malibana bobanga te akobeta masasi te ye moko pe azobanga. Kamere le canard boité a fortifié Kanambe Kabila tina a kotisaki ye na opposition pour ya ko infiltrer opposition. Or azali faux opposant, faux opposition pe Kamere ye moko susu Kabila boakisi ye akozala premier ministre te me bazotia tambo mwambande akozala kuna yango basali ba corps oyo epesi Kabila force mais epesi Kabila force à lokuta ata muke pour papa Tshisekedi na rassemblement na ba G7 bango nyonso to baboya ki kokota babomi yango. Alors dictateur babenganaka ye jamais na dialogue, jamais na élection. Dictateur nyonso tout na monde batikala jamais ko bengana ye ni na dialogue ni na élection. Donc le 19 oyo ya septembre bobo sana seni bobo sana batwana nyonso tout ezo exister sous te po ezali organisation moko influodée, organisation moko Kabila sombango ezo yo kaka Kabila. Or il fallait zala na kati ya village. Alors na Congo bobo sana ba élection soki nanu to bengani Kanambe te to be sana ba élection esala mate. Alors Rubewa Bisengima na Vital bango bazali ba élément négatif oyo esengeli to sila na bango na Kabila ba Congolais te ba Rwandais bayaki pona konyokola biso me makambo ekomi na suka na kin boyebisa ba famille nyonso tout ba melaka ji oya sachete surtout o ba koma u fresh ezobo mamabe panique générale ekoti na Lubumbashi opposition na butu alelo nde na oso na bino bazo ko s'affronter na milice ya Kabila. Félicitations na population ya Lubumbashi. Bana Kinshasa boza ba Kinois muto abang sabinote biso nyonso tout toza ba Kolomboka ba Rwanda wana to mona ndenge bayaki na babota mbula babota bangombe bakomi na ba million bayibi bambongo na biso babomi bandeko na biso ngongango ekoki bobanga te bobi malibanda. Être médiateur au pays, au Congo, ça paye bien. Kodjo, il n'est pas facilitateur, mais le complicateur sera bientôt papa avec une fille Mouchouaïl. Le complicateur Kodjo, Oyazali Moko ba franc-maçon, basi ba pesi moi si Moko wa Mouchouaïli, calamité azoko ma papa. Dialogue ou pas dialogue, élection ou non élection, Kabila doit quitter le pouvoir
le 19 décembre préavis naye ekobanda le 19 septembre pour être le 19 après le 19 décembre azala sous présidenté. Toujours comprendre que Juba Sud Soudan ezali très proche ya Ouganda na nord Ouganda to na Kenya. Mais pourquoi ba rebelles soudanais baye kotia bango na Goma? Plus de 200 soldats sud-soudanais bazali cantonnés na Munigi na nord Goma. Pourquoi Kanambe asengi rébellion Soudan na Congo? Wana ezali bana mboka boyeba. Récapitulation ya sango oyo ezali bongo les messagers de la bonne nouvelle. Proverbe 30-30, pasteur de la diaspora. Nazali bongo combattant, nazali bongo mwana mboka. Naïf Sabino, bokoloba yoza pasteur, mendele yozoti na batba bimandibanda. Goliath a lancé qui défi na bana Israël. Alobi soki bobominga, bokomi esclave, biso tokomi esclave na bino. Soki bino bobomi biso komi bino bokomi esclave na biso. David azaki général d'armée, azaki prophète, azaki chantre de l'Éternel, azaki boyebi mabanga abamba pe aboma Goliath lokola mbwa. David azaki mwana na Nzambe, mosali na Nzambe abundaki. Samson azaki mosali na Nzambe abeta ba Philistin. Eli abundana Jezabel na batune bazaki basali na Nzambe. C'est-à-dire Congo eza héritage na biso. Congo futo bundelango, Congo futo telema ponango parce que Nzambe apesi héritage wana na ba Rwandete. Apesi héritage wana na ba Tutite. Ezali héritage à ba Congolais. Alors pourquoi bazo akonyo ko la biso na mboka na biso? Pourquoi bazo akoboma biso? Pourquoi baye kwa si jetir biso? Ngonga ngo ekoki bana mboka to telema to libérer mboka. Nzambe apesi biso ngonga oyo ko bangelo ko moko te, ko lelate Kabila ko beta masasi te po ayebi ke ba soldat américain ba na Congo ba ye pona kokangai. Yango moni a kosi ko bimisa ba char, ko bimisa ba 40 mètres po ebangisa bino po ayebi ete biliaki bikoki. Ya solo biliaki Kabila bikoki. Bomoni bato ya IDPS pe bato ya rassemblement batamboli changu partout ko sensibiliser bino. Ba mama bozola nanga na Kinshasa pour na yebike shot one bozola nanga na Sud Africa na Kinshasa na Europe bato wana satellite ba nanga ba msusu bazola nanga na Sentinel TV na chaîne nanga na YouTube. Ngonga ngo esebeli bo bima po na ko libérer mboka. Mutu moko te akoya ko bunda po na bino. Ba américain ba kokota soki bino bobimi libanda. Soki bino bobimi libanda ba moniete Kabila meki ko beta masasi to batune ba meki ko boka ma ya moto boko mona ndenge ba américain ba kokotela bino. C'est-à-dire match oyo ezan avantage na biso po arbitre ase aliaki. Pe Yesu Kristo azana côté na biso. Donc bande konanga biliaki Kabila bikoki likamunyo soto ezakane bande pe suka Kabila za Congolais, Kabila za Rwandais, Yemoko za ba chef ba M23, Kabila bato bazoboma na Congo ba criminel, a Gracia bango, bazali banda, baliaka, bamelaka mais moi na Congo, soko telemeli pour un respect à constitution, atio na boloko lokola ba Diomi Ndongala, lokola bato ebele o bazakuna, ba Muyambu bazakuna, ba Rwandais o bazoboma, bazali banda, ba Rwandais o bazoteka minduki, bazali banda, Yemoko azui batu ebele ba criminel bayana Congo bazo diriger ngonga ekoki Congolais bima libanda to tia ba triba ba criminel nyonso tu libanda to kanga bango pona état de droit ezala tala na Kinshasa bana 15 ans bana 18 ans ba komi ko sala kindumba po ba lesa ba famille bozana maite bozana courante na monde entier batu batanga ka école tu batanga ka ofele. Mais na Congo bafuta ka batute mais bazo senga ba parents bafuta minerval. Na monde entier tozora na Rwanda bana Rwanda bazo tanga na ba ban bazo tanga na ba ordinateur computer laptop oyo bazo so na Congo mais biso bana na biso bazo tanga na ba Saint Bisumba bazo tanga na ba Saint ba wapi bazo tanga ba vandi na mabele esika oyo ban ezate courant ezate laptop bana biso ba yebi yangote. Congolais ngongano ya ko se libérer ekoki lamuka bengana Kabila lamuka bengana Kabila nga etant que mon sali na Nzambe nazobonde na Nzambe na lola afongola maningisi na lola abimisa ba ange
oyo batambola kana ba congolais na jour le 4 janvier 59 ba o babimaka libanda ba ange wana babima na bino ba congolais ba protéger bino bana na nzambe nyonso ba oyo babanga nzambe bazala protéger babima na Yesu batambola na ba ange nzambe bazonga na ndako. Bien aimé, ngonga ya solo o etikali yango oyo poto libere mboka. Kabila obeta mindu kite na sina bino po azali prisonnier personnel ya Obama. Ba yebisi ye asala message asenga démission ye moko. Aloba na kokite na sengi démission po akeni. Soka sali yango te Kabila bakoboma ye akobima vivante na Congo et je crois ba prophète ebele ba lobi déjà. Même prophétie à Simon Kimbangu. Ba kimbangiste ba bandoki pe église wane kokanga. Parce que ba kimbangiste ba pasteur dans sa église de réveil ngongango ya suka bo rejoindre peuple. Parce que ceux qui vont rejoindre peuple était après libération ba pasteur mingi ba kokenote kana makala ba kokenote na buluo bazo pesa bana batu ba sida. Bazo pesa bana batu ba sida, bazo bebisa misala nzambe, bazo lokabana batu. Tala prophétie ya Simon Kimbangu elobi, 4e président ya Congo akozala jeune, akozala étranger, balobi bakoboma na Congo. Baloba te ki akotika la président libela bakimbangiste nde ba chanja po baba bancho oyo bazo tambola na Kabila. 4e prophétie ya Kimbangu eza clair po Kimbangu azalaki messager de la bonne nouvelle. Kimbangu atikalaki jamais kotika église kimbangiste. Église kimbangiste ezali bana Kimbangu po basimbi kisi soloka nde bazotambola. Makambo nyonso tu ekobima na lumière pe ekosuka. Ngongango bana Congo tobima libanda tobenga na Kabila. Opportunité munene nzamba pesi biso ngwana. Bobanga te be église à lokuta, ba pasteur à lokuta, ba walesa, Mutombo Kalombo, Sonika Futa, Kinzamina, Kutino, Olangi Osho, Neema Sikatenda, Mama Shabani, groupe ba guru wana nyoso tu ba tambulu koki, groupe ba tu wana nyoso tu ba boya nzambe ba pesa nzambe mu Kongo, ba koma batasoloka, toko kangaka bango ba ko samba, ba ko témoigner ma beboni basala na babana na Congo. Kinziamina na kisa Kankenza, batu wana nyoso tu ba na kisiti na minu. Toko kangaka bango, toko jijaka bango, bako teyaka bisu sango malamu te, puisque bango na badayo, ba ye na système, na bambakadi oyo ya mangembo, ba ye na système ya konyoko la peuple, bango nyoso baza ba franc-maçon, ba bata soloka, bato basimba kisi ba pesi nzambe mu Kongo. Alors peuple, bolanda bango te, bobi malibanda, parce que libération à Congo et bandi. Nzambe akokende na bino kozonga na bino, Kabila biliaki bikoki ayena poto ko plaider poatikala mais ba yebisi totala le 19 ce qui population ebimite yo tikali do yozo bima libanda po na vie na yo ozo bima libanda po bana no bakende classe ba étudiant bana mushitu bana ya campus ba camarade o bana o nyos bazana ista baza wapi partout na ipen ngonga ngoyo bola kisaki camarade o bana campus combien de fois baniati bino. Combien de fois babomi bino bo kende ko revendiquer makila ya ba camarade oyo etomba likolo ya libération à Congo. Tobi mabiso nyonso soki Kabila bo mabiso akoboma biso nyonso. Nako sabino loko moko. Même l'armée américaine, l'armée la plus puissante du monde, liboso ya ba vietnamien, liboso ya ba viet Cong, liboso ya ba viet Cong, ba koka côté le maté. L'armée la plus puissante au monde, liboso a un peuple, oye telemi, bakokokate. Bo kende na force bozanango, bo yo kata mutumoko te, bino yosubo bimalibanda, ezali po na survie na bino. Donc, ezalaki bongo, ba information, oyo bozo landa biso en direct à Shot One, pe bozo landa biso na Sofkins TV, bozo landa biso pe na Sentinel TV. Nzambe ya Congo azala na bino, Nzambe ya Congo abatela bino, na hymne national à Congo, balobi debout congolais, dressons nos fronts longtemps courbés. Et la prophétie, beau dresser front na bino longtemps courbés par les insultes à Rwandais, par ba chicote à Rwandais, babo ikope sa biso mai, nenge papa na biso les regrettés
ayembaka wendo alobi banyangala kata oyo bakati mai bakati courant banyokoli biso babomi biso babotoli nkita na biso likambo nyonso to ezalaka na ebande ezalaka na suka. Congo eza ya batuti te, Congo eza ya barwandais te, Congo eza ya bakongolais. Congolais telema lokota mboka na yo, zongela mboka na yo. Congo ekokabwana te, balkanisation ekozala te. Nzambe ya Congo aza na bino, botelema. Yesu Masi aza na bino. Ale moloto ayembaka alobaki ete moto kitisa moto yaya ezikisa misala ya satana. Alobaki toza susu na tango ya kolela te, toza susu na tango ya koganga te, toza na tango ya kozwa mopanga kotelema. Babomi biso mingi, totika kolela, totika koselama te, mutu moko akotela biso te. Mais tokomi na ngongo oyo, chaque Congolais se prendre en charge, atelema, abundela mboka na ye. Ozali na Likonga, zwango. Ozali na Libanga, zwango. Ozali na Mbasu, zwango. Ngana za mosali na Nzambe, topesi même ordre na bandoki. Baloka, Rwandais, baloka Kabila, baloka Boshab, baloka Matata Mponyo, baloka Minaku, baloka Batuana Nyonso, Nakanyama, na groupe bato tout baza na kati ya kikolabo. Nzambe ya Congo za nabino, bobo sanate, hymne national la Congo zoloba, dressez vos fronts longtemps courbés. Ngonga ya ko dresser front na biso longtemps courbé koki. Ingeta nzamba za nabino, tomona ni bongo le 19, bobima ebele. Toko bima ebele poto bengana Kabila, Kabila doit dégager. Kabila dégage. Na biso Congo futo bundelango, Congo futo telema ponango parce que Nzambe apesi héritage wana na ba Rwandais te. Apesi héritage wana na ba Tutsi te. Ezali héritage ya ba Congolais. Alors pourquoi bazo ko nyokola biso na mboka na biso? Pourquoi bazo ko boma biso? Pourquoi baye kwa si jetir biso? Ngonga ngo ekoki bana mboka to telema to libérer mboka. Nzambe apesi biso ngonga oyo ko bangelo ko moko te, ko lela te. Kabila ko beta masasi te po ayebi ke ba soldat américain ba na Congo ba ye pona kokangai. Yango moni a kosi ko bimisa ba char, ko bimisa ba 40 mètres po ebangisa bino po ayebi ete biliaki ebikoki. Ya solo biliaki Kabila bikoki, bomoni bato ya IDPS pe bato ya rassemblement, batamboli changu partout ko sensibiliser bino. Ba mama bozola nanga na Kinshasa po na yebi ke shot one, bozola nanga na Sud Africa na Kinshasa, na Europe bato wana satellite ba nanga, ba msusu bazola nanga na Sentinel TV na chaîne nanga na YouTube. Ngonga ngo esebeli bo bima po na ko libérer mboka. Mutu moko te akoya ko bunda po na bino. Ba Américain ba kokota soki bino bobimi libanda. Soki bino bobimi libanda ba moniete Kabila meki ko beta masasi. To batune ba meki ko boka ma ya moto boko mona ndenge ba Américain ba kokotela bino. C'est-à-dire match oyo eza na avantage na biso po arbitre ase aliaki. Pe Yesu Kristo aza na côté na biso. Donc bande konanga biliaki Kabila bikoki likamunyo soto ezaka na bande pe suka. Kabila za Congolais te, Kabila za Rwandais, ye moko aza ba chef ba M23, Kabila bato bazoboma na Congo ba criminel, agracia bango, baza libanda, baliaka, bamelaka me mwana Congo, soko telemeli pona respect ya constitution, atio na boloko lokola ba Diomi Ndongala, lokola bato ebele o baza kuna, ba Muyambu baza kuna, ba Rwandais o bazoboma, baza libanda, ba Rwandais o bazoteka minduki, baza libanda, ye moko azui batu ebele ba criminel bayana Congo bazo diriger ngonga ekoki Congolais bima libanda to tia ba tiri ba criminel nyonso tu libanda to kanga bango pona état de droit ezala tala na Kinshasa bana 15 ans bana 18 ans bakomi ko sala kindumba po balesa ba famille bozana maite bozana courant te na monde entier batu batanga ka école tu batanga ka ofele. Mais na Congo bafuta ka batute, mais bazo senga ba parents bafuta Minerval. Na monde entier, so na Rwanda, bana Rwanda bazo tanga na ba ban, bazo tanga na ba ordinateur, computer, laptop. Oyo bazo so na Congo, mais biso bana na biso bazo tanga na ba Saint Bisumba, bazo tanga na ba Saint ba wapi, bazo tanga ba vandi na mabele, esika oyo ban ezate, courant ezate, laptop bana biso ba yebi angote.
Congolais ngongano ya ko se libérer ekoki. Lamuka bengana Kabila. Lamuka bengana Kabila. Nga etant que mon sali na Nzambe. Nazobonde na Nzambe na lola. Afongola maningisi na lola. Abimisa ba ange. Oyo batambola kana ba Congolais na jour le 4 janvier 59 ba o babimaka libanda. Ba ange wana babima na bino ba Congolais. Ba protéger bino. Bana na Nzambe nyos. Ba oyo babanga Nzambe. Bazala protéger. Babima na Yesu. Batambola na ba ange Nzambe bazonga na ndako. Bien aimé, ngonga ya solo mwambande akozala kuna yango basali ba corps oyo epesi Kabila force, mais epesi Kabila force à lokuta ata muke pour papa Tshisekedi na rassemblement na ba G7 bango nyonso to baboyaki kokota babomi yango. Alors, dictateur babenganaka ye jamais na dialogue, jamais na élection. Dictateur nyonso tout na monde batikala jamais ko bengana ye ni na dialogue ni na élection. Donc le 19 oyo ya septembre bobo sana seni bobo sana batwana nyo surtout ezo exister sous te po ezali organisation moko influode organisation moko Kabila sombango ezo yo kaka Kabila, or il fallait zala na kati ya village. Alors na Congo bobo sana ba élection soki nanu to bengani kanambe te to be sana ba élection esala mate. Alors Rubewa Bisengima na Vital bango bazali ba élément négatif oyo esengeli to sila na bango na Kabila ba Congolais te ba Rwandais ba yaki pona konyokola biso me makambo komi na suka na kin boyebisa ba famille nyonso tout ba melaka ji oyo sachete surtout o ba koma u fresh ezobo mamabe panique générale ekoti na Lubumbashi, opposition na butu alelo nde na oso na bino bazo ko s'affronter na milice ya Kabila. Félicitations na population ya Lubumbashi. Bana Kinshasa, boza ba Kinois, muto abang sabinote, biso nyonso tout, toza ba Kolomboka, ba Rwanda wana to mona ginenge bayaki na ba bota mbula, ba bota bangombe, ba komi na ba million, ba yibi ba mbongo na biso, ba bomi ba ndeko na biso, ngongango ekoki, bo banga te bo malibanda. Être médiateur au pays, au Congo, ça paye bien. Kodjo, il n'est pas facilitateur, mais le complicateur sera bientôt papa avec une fille Mouchouaï. Le complicateur Kodjo, Oyazali Moko ba franc-maçon, basi ba pesi moi si Moko wa Mouchouaïli, calamité azoko ma papa. Dialogue ou pas dialogue, élection ou non élection, Kabila doit quitter le pouvoir le 19 décembre préavis. Naye Ekobanda le 19 septembre pour être le 19 après le 19 décembre à la sous-présidente. Toujours comprendre que Juba, Sud-Soudan, ils allaient très proches à Ouganda, dans le nord Ouganda, tout na Kenya. Mais pourquoi les rebelles soudanais baye Kotia Bango na Goma? Plus de 200 soldats sud-soudanais bazali cantonnés na Munigi, na nord Goma. Pourquoi Kanambe asengi rébellion Soudan na Congo? Wana ezali bana mboka boyeba. Récapitulation ya Sango Oyo ezali bongo les messagers de la bonne nouvelle. Proverbe 30-30, pasteur de la diaspora. Nazali bongo combattant, nazali bongo mwana mboka. Naïf Sabino, bokoloba yoza pasteur, mendenge nyozoti na batba bimandibanda. Goliath a lancé qui défi na bana Israël. Alobi soki bobominga bokomi esclave, biso tokomi esclave na bino. Soki bino bobomi biso komi bino bokomi esclave na biso. David azaki général d'armée, azaki prophète, azaki chantre de l'Éternel, azaki boyebi mabanga abamba pe aboma Goliath lokola mbwa. David azaki mwana na Nzambe, mosali na Nzambe abundaki. Samson azaki mosali na Nzambe abeta ba Philistin. Eli abundana Jezabel na batune bazaki basali na Nzambe. C'est-à-dire Congo eza héritage o etikali yango yo poto libérer mboka. Kabila obeta mindu kite na sina bisibino po azali prisonnier personnel ya Obama. Bayebisi ye asala message asenga démission ye moko. Aloba na kokite na sengi démission po akeni. Soka sali yango te Kabila bakoboma ye akobima vivante na Congo, et je crois ba prophète ebele ba lobi déjà. Même prophétie à Simon Kimbangu. Ba Kimbangiste ba abandoki
pe église wana ekokanga parce que bakimbangiste pasteur nyonso ya église de réveil ngongango ya suka bo rejoindre peuple parce que ceux qui vont rejoindre le peuple était après libération pasteur mingi bakokendo teaka na makala bakokendo teya na buluo bazopesa bana bato basida bazopesa bana bato basida bazobebisa misala nzambe bazoloka bana bato tala prophétie ya Simon Kimbangu elobi 4e président ya Congo akozala jeune akozala étranger balobi bakoboma ye na Congo baloba teki akotika la président libela bakimbangiste nde bachangea po baba bancho oyo bazotambola na Kabila 4e prophétie ya Kimbangu eza clair po Kimbangu azalaki messager de la bonne nouvelle. Kimbangu atikalaki jamais kotika église kimbangiste. Église kimbangiste ezali bana Kimbangu po basimbi kisi soloka nde bazotambola. Makambo nyonso tu ekobima na lumière pe ekosuka. Ngongango bana Congo tobima libanda tobenga na Kabila. Opportunité munene nzamba apesi biso angwana. Bobanga te be église à lokuta, ba pasteur à lokuta, ba walesa, Mutombo Kalombo, Sonika Futa, Kinzamina, Kutino, Olangi Osho, Neema Sikatenda, Mama Shabani, groupe ba guru wana nyoso tu ba tambulu koki, groupe ba to wana nyoso tu ba boya nzambe ba pesa nzambe mu Kongo, ba koma batasoloka, toko kangaka bango ba ko samba, ba ko témoigner ma beboni basala na babana na Congo. Kinzamina na kisa Kankenza, bato wana nyoso tu bana kisiti na minu. Toko kangaka bango, toko jijaka bango, ba ko teaka bisu sango malamu te, puisque bango na badayo ba ye na système na ba mbakadi oyo ya mangembo ba ye na système ya konyoko la peuple bango nyoso baza ba franc-maçon ba bata soloka bato basimba kisi ba pesi nzambe mu Kongo. Alors peuple bolanda bango te bobima libanda parce que libération à Congo et bandi nzambe akokende na bino kozonga na bino Kabila biliaki bikoki aye na poto ko plaider po atikala me ba yebisi totala le 19 ce qui population ebimite yo tikali do yo zo bima libanda po na vie na yo ozo bima libanda po bana no bakende classe ba étudiant bana mushitu bana ya campus ba camarade o bana o nyos bazana ista baza wapi partout na ipen ngonga ngoyo bola kisaki camarade o bana campus combien de fois baniati bino combien de fois babomi bino bo kende ko revendiquer makila ya ba camarade oyo etomba likolo ya libération à Congo tobi mabiso nyonso soki Kabila bo mabiso akoboma biso nyonso nako sabine loko moko même l'armée américaine l'armée la plus puissante du monde liboso ya ba vietnamien liboso ya ba viet cong liboso ya ba viet cong bakoka côté le maté l'armée la plus puissante au monde liboso moko ayakite ni bato oni ni ba kolomboka c'est-à-dire Kabila Kagame Koto Kanambe muto ayamie na aéroport ministre de l'ambassade c'est-à-dire aza sous président Congo te bana Congo bo bangelo ko moko te totika kaka ne loko moko papa mama koko bana mike les 19 bobima ebele libanda ndenge bobima ipo na keno yamba musée docteur Tshisekedi bobanga na bino loko moko te bakobeta masasi te po ba soldat américain bazali pe Kabila ye moko ayebi que ba soldat américain na ba ye po bakanga ye Ruberwa Bisengemana Kanyama Jeannette Zoé Bochab Batouana nyoso tu basala na Kavita Kamere na Ruberwa basala système ki mafia basomba ka minduki na Congo na mbongo wa Congo na basomba minduki na Ukraine basomba minduki na IRSS bazoki no côté Kango na côté est minduki ezoboma ba Congolais na Beni minduki ezoboma ba Congolais na Kinshasa na est ezali minduki Kabila azosoma na mbongo wa Congo azoteka kopesa ba mercenaires kopesa ba étrangers la preuve ezokamwisa biso comment ba rebelle sud-soudanais batiki Uganda weza pembe na mboka na bango batiki Kenya weza pembe na mboka na bango bakati simbala moko ba eko se retrouver na Goma c'est-à-dire Kabila asala système ne moka côté kuna apesa ka ba Uganda ba rebelle ma minduki
apesaka ba Rwandais minduki ba ko attaquer côté à Congo po ba yiba biloko na biso yango ba komi na mbongo ebele pe ba américain ba yebi ke ba terroriste bazoboma do ba américain bomoni na Kinshasa ba yepo ba kanga bango bino ba na Kinshasa bo bangelo ko moko te tala soki to bimite le 19 soki bo bimite le 19 to tikali ba wumbu ya libela Kabila akokoma lokola parti état akotikala ka président libela pe akolongola population votaka ye ekokoma ba parlementaire na ba député ba votaka do e bano sala mafuti ba mbongo ba kekaka neti ya parti état ya laki tonyo kwa mimi ba bomi biso mingi yo congolais lamuka congolais telema congolais bundela mboka na yo alors ba sangwa Congo ya laki Kabila alingi a continuer pouvoir or azali prisonnier personnel ya président Obama ba américain pe ba zoa il faut congolais abima ba américain po ba zoa po ba kota po ba aider biso bazo senga ka eloko moko congolais abima libanda donc Kabila azali prisonnier personnel ya président Obama avant président Obama ablongwa président atstika président il faut alongola Kabila boyebi bien ba président américain soka komi na mandat na suka avant kende président moko ya munene ya Afrika koyaka ndenge moko ezaki na ba Bill Clinton avant balongola yi Kabila ndenge moko pe Obama avant balongola yi Mobutu plutôt ba Bill Clinton balongola yi Mobutu ba Obama sikoyo akolongola Kabila oyo azali terroriste oyo abomi plus de 20 millions de Congolais donc bobanga te bobi malibana bobanga te akobeta masasi te ye moko pe azobanga Kamere le canard boité a fortifié Kanambe Kabila tina a kotisaki ye na opposition pour ya ko infiltrer opposition or azali faux opposant faux opposition pe Kamere ye moko susu Kabila boakisi ye a premier ministre était mais bazotia tambo breaking news basamwa Congo na bamboka na bino na ke bozolanda biso ebele na partout bozali na monde surtout na Sofkins et puis na Shot One et puis na Sentinel TV bana monde entier sikano so bozali mbote na ba ndako na bino basangwa Congo ezali kaka na actualité tozana kaka moko mokili mobimba c'est-à-dire monde entier misu nango regard nango ezali tourné vers le Congo bani ba le 19 septembre date oyo constitution zoloba 3 mois avant faire un mandat il faut président de la République a organisé l'élection ce qui a organisé l'élection c'est-à-dire à zali susu na droit ya kozala président ya mboka te pe akoki ko assumer susu musa te alors na monde entier bana Congo mokili mombese ebike Kabila a bloqué ba institution a komisi seni eloko na ye instrument na ye apesaka ba ordre aidé par son cousin l'homme qui a écrit le livre Je connais pourquoi j'ai choisi Kabila oyo ba infiltra qui est na opposition po ya kolalisa pongi boyebi nazolobela nani nazolobela Vitale Nyakarigireke Rokorike boyebi mutu aza na sida azopanza sida azoboma bana na biso ibele peye wana akoti na monologue na kodio po ete bapesa Kabila force me bandeko na ngai na kosa bino te bana Congo histoire ya Congo délivrance à Congo ekouta na nord te na sud te na biso moko bana mboka bobanga na bino eloko moko te bosi bomoni ba soldat américain baza na kati ya Kinshasa Monisco bien kazalaka contre biso azape wana mais cette fois-ci azala côté na biso po nzambe ya likolo na se azape mbe na biso au fait Kabila aza jamais congolais Kabila azali mercenaire rwandais oyo ba infiltraka po aya kozwa bokonzi na mboka na biso bomoni asali 15 ans bilan catastrophique abomi plus de 20 millions de Congolais akotisi ba armée rwandaise na mboka na ba mikamnyoso mbongo na biso oto futaka o ba futaka na ba douane na ba wapi ba coltan ba minéraux na biso nyonso ekoma oke na Rwanda a part Rwanda azui mabele na biso apesi na ba Rwandais pe na mboka na biso botala bomoni bino moko ba Rwandais oyo
bazali na elongi ya batuti bango baza na kati ya ba armée nyonso konyokola ba soda koboma bato e mutu lokola Ruberwa ayaka na Congo lokola réfugié rwandais mais lelo akoma congolais to yebite na miracle nini. Alors bandeko na ngai mokili mobimbe yebi ete ezozelaka eloko moko Kabila sengaki atikala ba américain balobi po tikala tokotalaka le 19 soki peuple bimi libanda te peuple bengani yo te atie manifestation te seke bandimi yo yango moni abengi ndeko ne Bisengimana bakotisi ba soda bakotisi mituka basali ba parade wana pona kobangisa bino maya moto ya pamba eloko ya te bakobeta ta masasi moko te po bazobanga soki Kabila mei kobeta masasi mukola le 19 bakokanga ye na bato na ye nyonso. D'ailleurs, monsieur Kabila a outi kwa atterrir na New York esika akei 61e assemblée ya ONU toyebi kutu te soka ke loloba nini na aéroport à New York ata Amérique